Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup de temps, on a s'abonné. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, on a moko gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabingam na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oyebengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Bonjour, c'est bien moi, votre sœur Isabelle, en direct de Mulhouse. Naël Bosso Nabino qui participé au collaboration pour nous répondre à la semaine. Avant la banda, na pesimbote nangai et pas ya Papa Lumière Kambulumbote nayo ebele, sans oublier la team de réflexion de Ngarabenga Kabino, mbote nabino ebele toza partout en Afrique, en Europe. Vraiment, tous a ébélé. Mbote nabino ébélé paye. Et où tu paye nangaï de konabino. Bas de cœur. On a encore bossé matin, bas de mois. Donc, bah abonné nabiso, mbote nabino vraiment ébélé. Naye ko loba bouye. Maman Levo a bête le biso li solo, ou a pesi explication. O esali ke bota mutuna. Papa Oyo azalaki marié, azalaki na babion na ye, elongo na mwasi na ye. Et sali ke abali mwasi mususu. Baboti bana, papa wana kufi na ye, voilà. Maintenant, question ezalini, c'est que bana wana bazana droit, donc bana deuxième femme on peut dire comme ça. Bazana droit, ya bomengo oyo ya papa na bango. Oui, maman Levo. Ngana kubanda kolbana yo, oui, bazana droit. Pourquoi bazana droit? Bazana droit parce que bazali bana ya papa wana. Ezali teke maman wana, la deuxième femme, la deuxième épouse, ayaki na bana na libala. Non. Aboti bana wana na papa wana. Donc, d'une manière ou d'une autre, baza aussi ba héritier ou bien ba héritière. Ya bomengo ya papa na bango. Maman Levo, makambo ezalaka moko foko talango bien, hein, pour na ko la décision surtout na ba histoire ya modèle boy. Papa aza déjà marié, aza na bana, aza na mwasi na ye. Na compréhension na ngai, ndeka tolobaka réflexion na yo, hein, réflexion na ngai. Voilà, o eza réflexion na ngai. Donc, façon de voir des choses, moi, votre sœur Isabelle, façon de voir des choses nangai. Ezali ke, papa, ce qui azalaki déjà na bomingo, oyo basalaki na mama Kulutu, mama Liboso, hein, mama Kulutu. Oyo bazalaki na mama Kulutu, basalaki déjà bomingo na bango. Je crois que, avant papa wana, ou bien avant personne désignée de faire partage, ya bomengo ya papa wana, à prendre décision, ya partage, moitié, ya bana, je crois que akokata d'abord 50% ou ya mama wana, parce que ya salaki, ya bakisaki. Ce qui balongoli 50% ya mama wana, na 50% restant, wanande bakokabula moitié. Donc, bango nyonso bana
biso na Afrique eloko ngai nazo se souvenir jusqu'à maintenant ezalaka ou peut je peux dire que ezalaka bakotuna aboti bana boya donc bakoloba te ke na Isabelle abotaki bana combien na Pauline abete bakobenga bana bino nyonso bana ya intel boya bana ya intel bakoya nde sikoyo bakoprendre solution ou bien décision ya partage na nombre ya bana oyo papa intel achiki awa na Europe sikoyo na système wana nde tobeta kaka bino boyebi soki nde na leta odeklaraki bana mosusu te ça veut dire un jour soki liwa ezwi yo na leta kokabula kaka na bana oyo yo lakisaki bango leta kokabula kaka na bana oyo lakisaki bango mais soki olakisaki effectivement c'est pareil on peut dire c'est pareil en Afrique mais soki ezali que olakisaki bana mususu te opresentaki bana mususu yeba ke bakopesa bawana oyo présentaki mais tandis que tozali ba africain toza bato oyo tolandaka entre guillemets coutume tendance ezalaka l'état kati mais biso moko na famille tokobendana bino bokateli bango misato bobiteke moko avanda quelque part wana sikoyo libota famille tele kinga navanda te fubaya te bango bakateli bango te leta kati bango te payebi bango te biso toyebi bango ke bazali bana d'une manière ou d'une autre bakoya parce que maman langai héritage mwana nyonso azalaka na droit ya profiter héritage ya ba parents na ye mwana nyonso azalaka na droit lobaka kazala mwana te esalemaka kutu okomona mama wana yaka na mwana mais tellement papa wana kolisaki ye bazali mingi batiaka bana wana na héritage na bango na testament penza bakisi pe kombo ya mwana wana mususu ça arrive mais la logique des choses mama ya liboso yo mama kulutu na yo mama leki tandis que boboti bana na papa songolo soki papa wana kufi tellement yo salaki bomengo na papa oza na droit ya 50% na yo mais 50% restant oyo ya papa bana nyonso bazaka na droit donc mama Lenvo réponse na ngai ndeko na yo ezali ke bana wana bana droit mama na bango asala mbongo wana te baza na droit parce que bazali bana ya papa wana parce que mama wana botaki na papa wana mama pasali mbongo na ndenge na ye pour les papas zola mukana tongo na bajour wa bandoke ndi pa mama wana lela zola mukana tongo ça veut dire mama na zola mukana sala ti mama na zo repasser kasa zo sala mbongo na ndenge na ye mbongo ne foka ye pa bando bimana tonga keteka asali mbongo na ndenge na ye bana droit donc tokutani bala sima nzamba lola apambola biso nyonso tozalaka toujours au revoir.